Non, non, Bajijaka, nzete nyonso na mbuma nango. Est-ce que yo yebite que sécurité ya malamu eza epa na yo? Eza epa mboka bapaya te. Ça veut dire que soki akende kobata makuna asali erreur. Soki baza besoin na yo, place ya malamu ya kobatama eza na ndako na yo. Soki epa wa voisin, voisin kutu ndako livre yo kutu rapide. Ba ko livre yo calmement. Mutu moko ayebisangaki oyebi bato batanga mingi wana degré bayiba kokondima te badevelopa bathéorie ya koyiba mpe makasi ozo comprendre même mutu aza na ye diplômé oyebi ke akosala mosala bien parce que akobanga koyiba. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois Maramba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Sengo ezali makasi ya koyeba ke boza ebele bino ba ebozuli bakumalamu ya kolanda biso masolo ya politiki. Lelo toza penza na sengo ya koyambela bino moko ya ba combattant oyo ba bunda o biso toza ba témoin o biso toyebi mwa mingi. Et à chaque fois qu'il y a une actualité, ils ont vraiment que Tomeka ko expliquer moi belé et toya kamingi mingi mpanzi na ye eza bongo mona mboka Jeko Bea penza o azali moi IDPS uta bo mwana na ye wana tozo confirmer yango parce que taba enquêteur toyebi pe ba histoire commune ezali et ndeko Jeko Bea azali président à Force du Progrès azali wana na kati ya jeunesse donc ne ba bien général. Donc il a toujours été au front, place Union Somambezali pour défendre l'intérêt de la nation et pourquoi pas de l'IDPS. C'est avec lui que tu solo la mambo belé mais déjà nous avons consacré au moins 10 minutes pour permettre à mekano ko bete la biso parcours na ye ayaka IDPS ndenge nini idées zaka ndenge nini et après tu aussi maman actualité boyebi que Joseph Kabila sénateur azali na minutes oyo na Abu Dhabi na Dubaï to solo la yango to solo la paix mambo ba barrière ba longoli awa et puis pourquoi pas union sacrée. Donc nos trois sujets là ndé ba sujet vraiment esali que to ya mwa mbangu pembeni ya ndeko Jeko Bea ndeko Jeko mbote na yo. Non mbote ndeko na balandi nyonso tu to pesi bango mbote mingi. Voilà. Ndeko Jeko Bea ba te belé ta musu ba yo kopé na ba kombo ba yo kayo misu pe ba monio lelo misu ba yebio déjà mais za moi bien to zongisi moi rubrique oyo po ba misuso ba kuti yo na katikati ya komba ba mekano pe koyeba po opesa peta musu exemple courage na bandeko mususu ba kokaye pe kozwa bino comme modèle. Ndeko Jeko parcours na yo mekano ko retracer biso idée ya koya IDPS et uta rondeni avant ya IDPS ba sani. Non, je crois que avant na IDPS na zaina mona muke na koti IDPS mona muke. Ça veut dire na koti IDPS na nonande. Nde na landi Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe à Sonam. Je crois que première fois na mona ki na Ifiji. Alors batu bazaru sepela batu babimaki tango passer que premier ministre na conférence nationale le souverain. Alors tellement na butuana boyebi ndenge élection ezalaka Tshisekedi bon biso nyonso tout tolala kaka na TV tozoyeba pe même pas makambo na tongo batu babimi basepeli. C'est comme ça que je suis parti na soutenir Tshisekedi wa Mulumba et puis adhésion nanga pe mbala moko ezalaki wana nde to bandi na nonande nde balongoli to bandi ko ya permanence to bandi ko bunda ti to ye entrée AFDEL to zalaki wana
puis tellement tolingaki Mobutu te toyedaki mpe basoda oyo bakotaka sheri wana tomemaka mpe basaki na bango totambolaka na bango tokanisaki ke baza bandeko na biso nde toyambaki bango après toye komona leader na biso aye koloba bato wana baza bandeko na biso te baza binemi na biso nde tobaloli lisusu kazaka tokoti na opposition contre bango contre AFDEL mokolo ya prestation ya serment ya ndeko Kabila Laurent Désiré je crois tokotaka na stade na bandeko bazalaki à l'époque oyo moto ayebaki ndenge toningisaka mouvement parce que bato ebele bayebi histoire te mpo kokende seri wana bazobeta bato fimbu na mabumu seri wana bakadogo bazoboma fort mais biso tozwaki na bandeko na biso parce que biso tozalaki na parlement debout oyo ya Matete parlement debout ya Mongo tolongwaka wana mbala moko ti stade de Martyr tozokende makolo tozongaka mpe makolo mais toanimaka toderangeaka toyema hymne national ya Zairoise kuna ezalaka makambo tozalaki kaka na nsima ya Kabila na bakadogo balanda biso ma Dieu merci tobimaka en vie presque biso nyonso tu puis toye kocontinue combat Kabila ye kokufa tant Kabila ye kokufa toye kotravailler na Joseph Kabila tobundisi ye parce que ye kutu totikala kopesa ye ata mwa chance moko te ya kozala ensemble na ye tobundisi ye et puis décision na biso ezalaki kaka départ ya Kabila eloko biso tosalaki ya makasi toye korévolutionner IDPS parce que IDPS ekomaki plus ya bavie moni bavie bazalaki trop moni bavie baza na bachemise elemba bavie bamokoto esila alors biso toyaki bajene wana toye na révolution nde toye tosali action moko boye nde président Tshisekedi se saisir na action wana apesi yango kombo force du progrès nde place oyo force du progrès ebotamaki ezalaki bajene je crois 2004 hein? 2004 non 2005 2006 parce que série à Otokendaki na dialogue na Sun City il fallait sikoyo malumalo organiser l'élection malumalo a boy ko organiser l'élection mais à prolonger transition or transition wana balobaki ezalaki bakokaki ko prolonger transition wana au cas où ezali conditionné na biloko mo eza très na élection mais yesikoyo nano to comité élection pe to quotité mais asali ni aposi voilà pourquoi to tombo kaka to tumbaka ba pine to boyaki prolongation wana c'est là maintenant président Tshisekedi a lancé a encouragé puis a félicité la force du progrès force où ezalaki wana bana o babimaki wana c'est comme ça biso to se saisir na kombo wana toye na limité to sali étude parce que mais pour na kozalana on a limité wana c'est pas facile hein? Parce que ezalaki terrain na biso te ezalaki terrain ya bato misusu bazalaki wana bazalaki na vision na bango ya trahison parce que plus bango bazalaki ba très bazalaki travailler na secrétariat général soki bolobi contraire secrétaire général babeti bino zo bozali boy bakoma neti bato clan moko boy. C'est comme ça biso to yaki to s'imposer to koti démocratie et puis to renouveler confiance ya ba parlementaire debout au bazalaki wana to mettre biloko nyonso tout ensemble et puis to organiser to révolutionner makambo de combat sikoyo to koti na combat sur terrain. Alors ezalaki facilité pour nabiso surtout que objectif nabiso ezalaki tous au pouvoir to bundi to mobiliser ba 2005 tout s'arrête parce que to mobiliser qui to travailler qui terrible parce que tu vois que en 2005 tout s'arrête et puis il fallait s'arrêter mais et s'arrêter qui mais tu vois qui pouvoir parce que régime est continu qui mais degré à mobilisation jour wana pour na ba tout haut bazaki na régime ba que ça jour normal net jour surtout et puis Louis Michel d'ailleurs à la kakabiso que aroya jour en 2005 aroya na vélo aéroport na ville alors tous là tout monara Louis Michel était et puis maram tout estopaka ti basala soki 4 ans
baorganisaka lisusu badéfilé te. En tout cas makambo vraiment eblokaki mpo totravaillaki dire nde toyo kocontinue combat na déception nde makambo on dirait sikoyo estimulaka bino lisusu ke kande yaki makasi. Non mais na biso tozalaki na biso toyebaki ke 2005 nde tozwi pouvoir tant tolobi le 30 juin tout s'arrête nde tozwaki pouvoir mais moi baréglage ya mike oyebi ke ntango toza wana bazoyebisa biso ke tokotaka parlement so tokotika palais du peuple wana tozwi pouvoir oyebi ke objectif na biso ezali ka tokota mais na biso degré babeta biso baboma biso okondima te nde place oyo balandaka koto président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asotaka me objectif na biso nde ezalaki tokota palais du peuple mais bien merci tokotaka te tomona baévénement mpo bato ebele ntango baobeta biso bagaz na bamasasi wana bato ebele bamataka mire ekoyelaka bango kutu na kandakanda garage wana bato bayebi église la louange mambo wana esalama na kandakanda. En tout cas ezalaki somo mpona biso mais décourageaki biso te etindaki biso emotive biso lisusu nde toye kotravaille lisusu dire toye koleka 2007 2008 2009 kaka bongo président abeli atiki biso na balabala espoir esili bon totikali baconflit ya parti koto oyo deux camps en tout cas bato mobake koto oyo bato ya beltika koto oyo tobundi fort mpona kobunda bitumba interne lisusu ezalaki somo ti toye kobunda toye kota baprison toye kobima toye kobengana babeltika baye kokende toye kozwa travaille na bamutanda mpe aye acréer ele na ye na biso ezalaki terrible jeunesse na biso nde oyo esali quand même makambo ebouge makambo ebele voilà détermination vraiment ezalaki et puis amour ezalaki mpo tolingaki vraiment makambo oyo toza kosala kolinga ça veut dire que malgré bazoboma biso toza en pleine action babeti masasi bato bakufi me tozwi bato wana tozongisi bango na nsima totindi bango bakei na mort biso tocontinue combat parce que toyebaki ke il fallait tobimisa Congo na libulu oyo ezali soki totiki nani akokaki lisusu kobundela mboka na biso toyebaki ke biso mutu toza na mission oyo nzambe apesi biso mpo tobundela Congo tala lelo Congo place ekomi tala niveau ezalaki me tala place Congo ezokende na kongenga toye tokende élection ya 2011 bayebi biso victoire totravailla dur totravailla vraiment en tout cas totravailla avec le président Tshisekedi paix à son âme a gagné qui be élection na ye mais la communauté internationale yonanga tosala tourner mo na Kinshasa wati kaluka tozoluka na caméra na yo tozoluka bakobenga biso awa bazoyiba bazosala basifo la kati en tout cas to travailler qui na vraiment makasi mais to continuer qui to abandonner te ezalaki première étape ya combat ezalaka toujours bongo tozwaki lisusu détermination tobundi 2012 2013 2014 organisation 15-16 président Tshisekedi atiki biso désespoir ekoti lisusu na kati na biso lisusu yo po se retrouver susu bakangi wana ba 2017 déception ekoti biso alors choix ezalaki su te nayebi ke nakenda koyamba président Fachi ntango bayebisi biso na poko wana ye tie matanga epa na ye nde tokenda ye koyamba ye nake nayambi ye nazolela ayebisi nga ozolela nini peti na ngai zala calme nga moko nazali nazozwa relève ya komba d'espoir sikoyo ezongitalaka toperde baoba sikoyo tokotia espoir na nani na parti ndenge ezalaki mais vi andimaki azwa charge wana ya komba nde motivaki biso lisusu nde fale sikoyo tobunda mpo tondimisa bakombata nyonso tuki Fachi nde leader ezalaki susu mama na komba lisusu alors tobundi nde bato baye kozongisa confiance bandimi ke Fachi aza leader na kati ya IDPS nde tobandi bakabundu baye koya je crois que toye kokoma place tokomi ba 2017 tokoti prison wana biloko moko monté par rapport il fallait empêcher Fachi à participer na processus électoral
alors il fallait à tout prix ndenge ba empêcher Moïse ndenge ba empêcher Mbemba, alors il fallait ba empêcher pe Fachi parce que ba mona yeke yende muto azaki obstacle pour le processus. Voilà pourquoi batiaki biso na baloana procès na biso ezaki procès moko compliqué, procès moko batu bazwi mbongo fort batia ba moyen ya jeter pour nini ba condamner ka bino. Non, pour tout ben na Fachi na association des malfaiteurs. Sosi na bango ezaki Fachi azala pe cité na kati wana po baloba na ye moyen postuler ezate oza na dossier okenda ko répondre. Ça complot contre Mboka, c'est comme ça que to arrivé à ko sauter ba étape nyonso wana to ndimi liwa to accepter ba mbongo nyonso to ba proposer ki biso to boya ko zo ba mbongo to boya biloko to ndimi ko kufa po mboka ezala na raisonnaki ke lelo soki ngai na ndimi ko zo mbongo be ko trahir Fachi, ça veut dire que na mi bloqué ngamoko et puis na bloqué parti mobimba, mais soki na ndimi atanga na kufi mais baninga ba continuer ko progresser, je crois que eza malamu ou bien na sauver na protéger Fachi soki ye akomi ou bien nde makambo esimbi ye kosani akobenda nga na libulu place nga na zalaka. C'est comme ça que nga na ndimaki na kufa nzamba sungi biso toze pouvoir ndenge toze pouvoir boyer. Je crois que parcours vraiment selon bina banda ko pesa ba détails, je crois que eza makasi mingi na auto sali ezali volonté ya nzambe parce que nzambe ne muto permettre ebele tozaki na bango na combat babandona na bango batika parce que risque ezaki makasi et puis combat ezaki réel ezate que ezaneti ya film te eza combat réel ba beti bale kufi mais lokola nzambe alingaki tokoma na combat oti na suka. Voilà pourquoi tokome na suka victoire na biso toza fier nango et puis biso totikali ko coopérer te na Kabila pour tozo pouvoir ezali pouvoir o biso to bundeli nzambe nde asalaka pouvoir na forme nyonso surtout oyo akokosala pour bozo pouvoir. Lelo IDPS eza na pouvoir. Voilà, tozo en tout cas parcours on a biki ko motiver bato ebele parce que na yebi je me souviens ba oto bimisa photo na yebi ngam na kangaka na Pekin eza ozo ganga ozo silika tang bakangaka je crois mon cadre moi ya IDPS mambo zinda ka fond na ba 2012 mambo dio mindongala na moni photo mo ezo bima wana tamboli mo mikolo bazo définir combat mais ce qu'on a ngana tuno na demi tuna na 98 tango musée à suspendre ba parti politique atindi Vietchen na mboka na tawana bino moral na mneza kindene non na tawana biso bakulutu na biso nde bazalaki parce que combat eza na ba étape na ba niveau biso to yaki ko biso to zaki sima tango ba ve na biso parce que tango musée ekoti batumba zalaki ezalaki ba ve Kaungu ba Vianney ba Jacquemin nde bazalaki ba génération na bango wana nde ezao ko bouger malgré interdiction ya ba parti politique mais ba vie wana nde bazao bima biso tozalaki na sima na bango ozomona suko ba komi ko kanga bango pe ba kimi ba ke ba exil ndesko biso pe toye ko bima c'est wana ezalaki nanu JDPS muntu ezalaki osala ba activité wana ezalaki nanu biso te wana ezalaki ba vie na biso o bazalaki wana ba vie wana basalaki étape na bango parce que bazalaki ba courager déterminé et puis balakisaki biso tolandaki nde courage na bango malgré ce que moi ba trahison ekotaki bango pe bakimi batiki makambo na nzela nde biso pe toye to récupérer commandement wana. Ça veut dire que lelo force du Pogende azwaki commandement ya ba activité nyo surtout oyo partir au sala sur terrain surtout pour la détermination engagement na courage autour avec nous. Voilà, mais le roi tozobeta masolo vraiment trop interneté mais on dirait ezaka mo mutuna parce que tu ebipenda kwa moi bien. On dirait force du progrès na ligue des jeunes moi kokoso mo ezaka na kati wana. Problème ezaka nini? Boye la nini? Po aboye na bo moto bo laksa lo boye lelo te. Mais mon interne biso nde to yaka wana to yebi ke mo sentir que force du progrès bingam na front na mambo ligue des jeunes boye au juste différence ezaka wapi na bino mbala. Non, différence ezali que force du progrès botama liboso ya ligue des jeunes. Ça veut dire que tant on va constater que ba jeunes bazo bunda baza fort baza puissant, c'est comme ça na congrès na 2010
bah comprenez que non, il fallait quand même tous gêne officiellement. Parce que gêne ti banda ba étape nous soit na bazaki reconnaître officiellement na parti. Ozomona ezali kaka bongo mais ce qu'il fallait gêne bazwa pe décision par rapport à combat auto ko mener, c'est comme ça que bazwaki gêne créer qui ligue des jeunes. Ligue des jeunes tant ba créer yango ezalaki force du progrès mobimba ne muto ezalaki na kati ya ligue des jeunes. Voilà pourquoi ezalaka kaka bongo que force du progrès parce que tozalaki na ligue bazwaki mutu moko ya parlement debout au kombo Freddy Pindi bazui ngai bazui na Fabrice Bakalufo biso nyonso tout towutaki na force du progrès. C'est comme ça que ba mélangeaki yango biso mibale ya force du progrès na comité o etikali nyonso tout ezalaki kaka batu nyonso wana presque bazalaki kaka batu ya force du progrès. Voilà pourquoi concurrence mais ça quand même pas concurrence parce que ba o baye nyonso wana baza bana na biso et puis majorité nyonso tout o ezalaki wana ezalaki ka force du progrès. Même ba misusu bazali na force du progrès to kabwani ezalaka liboso pona wana nde biso to kanga yango mutu ko botola biso eloko wana. Mais pona kokota quand même na pouvoir wana nde bo seda botika plus ligue des jeunes ba s'y retrouver moi mutu. Non, ligue des jeunes azo c'est aza officiel. Ozo comprendre. Biso tozali na kati ya ligue des jeunes. Ligue des jeunes ezanini. Ligue des jeunes ezali ensemble ya ba association ba jeunes était ezali ensemble ya ba association ba mouvement. Nde ba mouvement wana nde ese ligué. Nde ba sangani ba mouvement nyonso wana nde ba sangani na kati ya ligue des jeunes nde esali ligue des jeunes. En tout cas, biso nyonso tout tozana tozo se reconnaître na ligue des jeunes sauf leadership ya mutu na mutu nde mutu ezo sala. OK. Quand même lelo poto ko tasko na actualité lelo. Tokolo ba ke combat quand même payé, jeko BA nengo fandi boé ozoloba enfin eloko to banda bundela tozui et lelo yo IDPS na pouvoir otaline mambo ezo kende bino ba pasi nyonso na mona lelo na commune niveau que na moni ke combat ngwe payé. Non, c'est tout à fait normal hein, papa. Rêve ya joueur et ça la ba gagner coupe. Vous avez pensé à tomboli ni za rêve nae. Ça veut dire ndenge pe rêve ya batu nyonso to ezalaka ke ba couronner bango ndenge biso pe rêve na biso ezalaki ke tozwa pouvoir lelo tozwi pouvoir eza facilité parce que ndena uti oloba wana na ba sacrifice ba torture ba prisonnement ba biloko nyonso to wana ba privé bino na liberté muto beto masasi nango okufi muto akufi et le bon lelo tozwi pouvoir eza facilité surtout tozwi pouvoir haut la main to utiliser mundo kité to koti na rébellion te pour tozo pouvoir et c'est difficile et c'est biloko o salamakala par rapport à batu ba développer ba théorie belé moyen bozwa batu pouvoir batu bazana mundo ki ozwa pouvoir haut la main ezala te mais Etienne Tshisekedi ya Lubaka mukolo IDPS kozwa pouvoir batu tout ba ozala distrait et puis lisa satan mokote et robeta nde beloko to monaki. Ça veut dire biloko et salami et biloko tolobaki. Biso pe rêve na biso lobaki toku faté il faut tout mona tozo pouvoir et l'autre tozo pouvoir tozo mona. Rêve na biso eza non pas tous ala na ba jipté to tambrté. Souci na biso ezali social ya peuple congolais. Souci na biso ezali peuple congolais vivre bien. Peuple congolais to la ki sa ba nini ba richesse non surtout o biso tolobaki ke Congo na biso ezali riche. Congo na biso mais ba congolais ba se retrouver ba lié ba richesse wana nde to bandi na gratuité et enseignement. Moni président utiko ya ba mbongo nyonso tout eza vide na caisse nyonso tout bitumba mais azui gratuité et enseignement. Ozomona même église catholique azo bundisa. Bana wana bazotanga wana. Si baza bana ya bandimi na bango. Bandimi wana si bataka mabonzo. Mais omona église catholique azo telema te gratuité te. Non, biso tozo bunda ke gratuité wana ba richesse o toza nango. Lelo courant toko futa yango te. Na richesse o biso to nango. Régie des autres toko futa mai te. Mais nyonso wana même hôpital toza na kati ko bunda ke kala mingi te wa hôpital pour tous. Ça veut dire que ba kosala ke muto akende kozwa ba premier soin ya ofele. Ozobela moi qui sa malaria moi nini ezala ofele mutu passe est-ce qu'il faut que somba kaka biloko nyonso wana mais toza na mbo eko ozala nango
ofele parce que tozana voilà pourquoi biso tozana kati bunda et puis tozana kati ko sepela ke peuple congolais akosepela akozala bien kala mingi te. Voilà, yangwana peut-être tolandaki mokonza mboka kolobaki apesaki chance na coalition mais simbité enfin afongolaki porte na bandeko tout donc raison ya union sacrée yangwana bon est-ce que les londo ozomona union sacrée ozopesa ngo vraiment chance ke bato ba ye pembe na mokonza mboka ba ye na makanisi ya bien ba ko accompagner pour que mboke ke liboso. Alors ba jijaka nzete nyonso na mbuma nango tokoyi ko juger mutu o na no sali eloko te toloba non ba kozala bien ba kosala peut-être tokopesa bango confiance tokopesa bango temps oyo esengeli topesa bango po totala misala na bango mais oyebi ke problème ya mboka oyo ba problème eza trop ba piller mboka oyo na ko niveau ke mboka etikali vide omonaki ndako oyo Shadar asalaki nde eta Congo ezalaki ça veut dire na prise ye na niveau na ye wana azo soki ndako ya bato lokola bongisaki yango azokenda pi na karo ozo comprendre ce que raisonner tant muto kolinga abongisa ndako wana oyebi tant oyo kozwa mbongo boni ekozwa c'est comme ça eta oyo batikaki mboka na biso batiki mboka bapie na baprise na biloko nyonso tout ça veut dire oyoka entreprise à l'état oyo ekoma boy afutaka taxe te aza boy ba pesa ba exonération ya peut-être ya 50 ans. Alors si vous avez besoin ça veut dire qu'il faut que l'État ou hasard responsable. Oui, on a peut-être des personnes qui vont diriger mbongwana mbongwana siko bango basalela kia ba bien na bango batonga bakinga kati ndenge mona siko tokozongisa ngo ndenge parce que soko brutaliser bango pe ba ko bloquer nzale ko kota eso comme problème ou bien ba misusu pe ba ko yate ozomona nyonso to ne faut ko kende na ngo maleme pona kozongisa eloko na eloko na esika na. Voilà, kozong c'est là on est sika nango wana to comprendre mais ndenge kasima mbongo ezokende batutu bachana un espoir que cette fois-ci to zala lisu na ba blocage te cette fois-ci mamuto ekende bien parce que bango au moins baye pona ko soutenir mboke ke liboso. Non, je crois que loko za oboma biso ezaki coalition to salaki. Ezaki coalition to salaki to zaki bazobate. C'est parce que toza besoin IDPS ebundi pona mutu nyonso tout. Na mutu mabe na mutu malamu ebundi pona e. Ça veut dire que to bundi non pas ka pona bassin ou bien ba miyibi tute ebundaki pona batutu mututu o akozala na motema malamu abongoli motema ndenge balobaka ke so bongoli motema osani OK paradis. Ozomona paradis eza blocage na mutu te mais mutu ye moko nde mutu akomisaka paradis blocage parce que alingi ko bongola motema te ndenge moko pe na président Fachi ayambi bandeko bien avandi na bango alakisi bango motema malamu. Obi pourquoi ba calcul na bango nyonso to ezo simba te c'est parce que bango moko baza mabe. Ozomona bango moko nde mutu ba miyebi te bango moko nde mutu basali mabe ba memi président ti akoma na niveau wana mais président soki bango baza osala malamu oyebi président qui paranete ba bloquer président ordonnance à nommer ba bloquer na monte et puis président qui parete lidina ni soki azalaki mutu motema chocho mais alongola ki ministre wana mais abundisa ki mais atikai ça veut dire que bango va profiter na faiblesse ya président wana ya rotika bango or ezaki faiblesse te ezaki azolinga faire comprendre bango que toye ko bunda te toye ko swana te toyende ko aider république tango yozo bundisa président ozo bundisa république yango wana atikaki bango bazwa tana bango nyonso to ba commettre ba infraction ba sala bere po omoni siko mutoko lobati o nyonso to bango basalaki mokili mobimba izo condamné bango ke bango ne mutu bazamabe. Voilà pourquoi lelo président Ndimi afongoli motema union sacrée kaka bango wana ba blokaki kaka bango wana lisusu baye mais cette fois-ci bakoya te ndenge bazalaki cette fois-ci boye na idée ya malamu po union sacrée ezali ko servir peuple. Union sacrée ezali idée non pas ya to ya ko yiba te soki oyibi bakangi yo ezali plateforme te ezali façon ya ko gérer mboka na peuple congolais ensemble. Ça veut dire que oh ya ko yiba bakosani bakokanga ye biso tozana biso na problème te soko yiba kana yo yaka na yo union sacrée mais yeba ke tango ko yiba bakosani bakokanga yo eza sans excuse. OK.
Voilà. Mais lelo tant union sacrée fait en coalition FCC cash ndé ngwani senga qui vraiment ko banda longola ba barrière na palais de la nation ko longola ba barrière na GLM ko longola ba barrière na mausolée oui que na mausolée to la mki we mi longoli yango moko te ebite ba garde ba ki wapi ti to yoki ke lobi déjà na Kashamata kuna na Lubumbashi place Kabila vanda ba ke ko longolé pe ba mura po ba pese ba policier wana eza représailles po bino boboyaki mambu ya ko brutaliser mais ndenge to komo kende ndire komo kende déjà na chasse aux sorciers wana nde boloba na IDPS. Non, chasse aux sorciers exacté par rapport il y a démocratie toujours tia démocratie toujours tia liberté. Ça veut dire que ceux qui ba barrière ba longoli yango c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté. Ça veut dire comment rouler ka place moko te okoti bana moura bazalaka na caserne. Bana moura bazala na biloko oyo présidentiel mais bana moura bagole gate place batu bazali bana moura bazali pona batu ya famille présidentielle mais Kabila azali sur famille présidentielle te azali sénateur à vie oyo ezali reconnu na constitution même constitution elobi te ke azala na bana moura azala nde na ba policier au nombre ba pesi wana ba batela alors soki akomi na bana moko monte ke komi confusion ole confusion ezaka peuple de muto alobaki ndenge nini Kabila na bamora ndenge nini Félix na bamora tozo comprendre soki balobi ba appliquer ke bana mora balongwa bapesa eza mabete un jour pe président Félix akozala te na bokonzi bakozwa bamora basali nini balongoli bapesi nini biso toza te besoin tosala Kabila mabe polobi pe basala biso mabe te oyo eza mboka na biso nyonso tu tozotia nde mibeko ezala likolo ya motu nyonso tu mibeko nde kosala ke to garantir Kabila biso pe tozali garantir neti place wana bakotia palais de la nation babenga ngo palais de la nation eza ya nation eza ya ba individu te mais soki ba individu bakanya en otage ke moto akoleka wana te est-ce que comme so palais de la nation eza palais de la nation te. Vous comprenez? Communauté maison militaire. Oh, maison militaire, les a biloko ya ba militaire. Bosco biso toza ba civil. Wana eza palais de la nation. Voilà pourquoi il faut ezala polele pour batunyo surtout démocratie et koti na mboka na biso. Liberté et komi na mutunyo surtout. Lelo yoka isusu lisolo ya bureau de azalaka esute o ngai muto aner atelemisi muto mona kango lisusu kemenga muto aner mo azobenga ngai na peso ni ngoni soto si il se proclame ya nga na kamo ye mo azobenga il faut yebisa yeke muto aner azalaka lisusu muto aner bakoma kolanda bato bazo détourner bambongo ozo comprendre kende yebisa ya kende na société akende ko enquêter ba ministre o ba yibi ba PDG o ba yibi ba directeur o ba yibi nde toza besoin yango wana ozo comprendre mboka na biso tolingi mobulu te tolingi kimia c'est tout à fait normal place berere ezali tozo corriger pour que motu nyonso tout azala bien biso nyonso tout tozala na même pied d'égalité c'est ça souci na mboka na biso ezali justice ezala likolo ya biloko nyonso tu mboka ebongaka non pas pour sardine kititalo ou bien lipe kititalo ou bien pondu yete mboka ebongaka na justice mboka etongamaka na justice soki justice na biso tokomi ekomi normal je crois que bokobetela biso maboko. Voilà. Lelo Joseph Kabila ndenge tosola boye auti okoma ya 3 heures. Ça fait déjà 3 heures aza na Dubaï na Émirats Arabes Unis oyakei bato baza ba proche na ye ba confrère na biso baza ba proche na ye ba esi biso ka kei ne ko ndima invitation ya conférence moko boye kuna akei aza hot ba misusu ba biote zaka nzela me mami ake na ngo exil siko yo nde tozio boye photo tuna na mutu na oyo parce que zo concerné bino bozana parti au pouvoir kobima ya Joseph Kabila ezana ngo kaka lokola mutu nyonso za libre na ba mouvement na ye to kobima na yo pozo mona yango ndira moni de yake mo ba attaque komi okoma trop bat basundoli ba ye côté ya Fachi il se sent peut-être que trahi nde abimi akene. Non, je crois que azali citoyen congolais ou azali protégé so eza mutu oyo bazo protéger makasi za Kabila odi azana no na titre oyo
ya sénateur à vie. Ça veut dire bakoki ko brutaliser bongo bongo te. Je crois pas que Kabila azana insécurité. Non, non, azana insécurité te, azana normal, azali mutu, azali na droit ya ko voyager, azali na droit ya entrer, ya sortir, azali na libre. Omoni ba Congolais balinga ko loba mingi. Ozomona, il faut to longwa na étape wana ya ko loba mingi. Soki akei pour un soin de santé et royer banatanga aucun hôpital. Ce qui accueille pour une invitation et royer banapika. Ce qui peut accueillir pour akimi ce qui problème nini et royer banana. Il faut pas tous à la presser to payer sa analyse non non ngana zolo barabongote. Biso tozali bato to landara tanata to zela kangonga ne muto définisa ka makamunyo surtout. Kabila azali mutu aza normal azana makamuna ye azana ba moyen na azana droit européen. Vous comprenez? Batwa banda kiao, Kabila, Katanga, Akosala boy. Vous comprenez? Ça veut dire que les bon côté situation est calme, bazo maîtriser, Kabila a sécurisé. Vous comprenez? Ngana yo toza sécurisé te logo la Kabila. Vous comprenez? Mais Kabila a sécurisé. Ne constitution ils ont payé sa pouvoir ya ko sécuriser ne bazo sécuriser na l'état. Donc nenga ki wana kozonga na ye po babia kozonga kala azwaka salaire na ye pe bien bafutaka ye l'état futaka ye azwaka mbongo na ye musukutu président de la république actuelle azalaka à des fois impayé mais Kabila bafutaka ye po baboyaka ke abanda kotia makelele bafuti ngai te bafuti ngate te bafutaka Kabila ata azwaka mbongo na ye calme c'est que azane calme. Voilà, puisque tokomi na suka ya masolo na biso lelo Kabila azali ezana ngo voyage, on comprend que oh non toyoki on eza ba les ondi poto moni batuma bazolo ba kimi boy mais au moins yo zawa toko bengo bouche autorisée parce que kenaza bouche autorisée te na sens que ozaka na front ozaka wana obeta masolo ya interne yango na lobité que akimité na lobité que azalité na lobité que na lobby azali mutu azali mutu aza normal aza na droit ya voyage aza na droit ya ko circuler na RDC ndenge alingi azali na droit ya ko voyager ko kende mikili ya poto partout alingi ndenge azali ozo comprendre azali constitution ezo garantir biso liberté wana mutu tout yango to lobi azali citoyen congolais neti batu nyonso tout mais tant musu batu ba lo ba faire chebea affaire Chebea ne koza voilà photo wana ba eza photo to banda olandela mambo Chebea babina affaire Chebea niveau et komeli ba komo kanga déjà mo ba militaire ba suspect na dossier wana ali to ke nango sere ba ke belé vraiment oyo to yebi ya ancien régime ba za arrêter. Est-ce que yo yebite que sécurité ya malamu eza epanayo eza epamboka ba payate? Ça veut dire que ceux qui akende ko bata makuna asali erreur. Vous comprenez yango na lina expliquer batu que non ceux qui va problème justice et bandi ba kokoma toza besoin monsieur Boyaza na mboka na bino ba osala ba ozongisa eza na eza teke akimi akiko bata non ceux qui baza besoin na yo place ya malamu ya ko bata ma eza na ndako na yo. Vous ceux pas voisin ko tunda ko livrer yo ko tout rapide. Et pas na yo ko batama la ba chambre ko kima ko kanga ba cadena mais pas ba voisin. Une fois ba lobika toza besoin ya moto ba ko livrer yo calmement eza makambo na te bato ba zolo ba wana. Voilà tokomi na suka sikoyo ya émission oyo et lelo bande ko batali biso ba yebi que premier ministre ote ko bima et à promettre biso donc dans une semaine ou 2 semaines donc d'ici fin mois oyo to début à mois à mars le gouvernement Robima au sein un profil ya gouvernement les andeni banani bazo mériter kokota na gouvernement non ngana go sengate mais loko souci ngana za nango na bato oyo o ba moni ba kozala na bolingo ya Congo ebongo ozomona eza ba mboka musoso to moni 5 ans que ba transformer yango ozo comprendre net ba Kinshasa kitoko président Lobé ça veut dire ba ko tonga Kinshasa musoso wana dans 5 ans dans 10 ans ça veut dire que makambo peut changer ozomona nako limité te na opesa chance na ba congolais surtout oyo ba kozala nommé oyo kozala bien pour na biso po okozala na moto aza na ba diplôme 1000 mais ceux qui aza na muyibi ozo comprendre so aza na volonté te ya kobongisa mboka na ye
tomonaki awa bato nyonso tu baentouraki Kabila bazalaki kaka baprofesseur mais mboka eske ekenda liboso mboka ekenda liboso te. Ça veut dire que bakoki kozwa bacombattant ndenge balobi batie bacombattant bokomona détermination oyo biso tozalaka nango. Je crois que mboka ekende liboso. Ngai naza besoin te ya profil toza besoin boyo te naza profil nanga onga na kopesa ezali volonté politique ya kobongisa mboka na biso nde yango na profil onga na koza mais muto oyo aza na makanisi ya kodétruire. Mutu moko ayebisangaki oyebi bato batanga mingi wana degré bayiba kokondima te badevelopa bathéorie ya koyiba mpe makasi ozo comprendre. Mais mutu aza na ye diplômé oyebi ke akosala mosala bien parce que akobanga koyiba akoyeba kodévelope bathéorie te ndenge bato na biso ya Kabila baza osala babimisi mbongo totonga eloko boye eloko wana eza nano na maquette mais basi babimisi mbongo nyonso tu et puis bakaboli ozo comprendre. Bazwi ndako ya leta bateki yango bango moko batekeli mutu na bango kaka bango moko wana babongisi yango baye lisusu kotekela leta ozo comprendre. Bateki na $10,000 tango bakoya kotekela yango leta parce que makelele ko bato totekela yango leta tobongisi yango baye susu 1 million ozo comprendre bene miyibi wana nyonso wana eza ba professeur bango ne mutu ba détruire mboka na biso. Voilà pourquoi tokosenga tala Faci ndenge atanga te aza na diplôme boy mais mboka yango etelemi kaka na diplôme oyo bango balobaki yango. Voilà pourquoi ceux qui bakopesa bato lokola ba Faci wana poto kima biloko ya ba professeur wana ebomi mboka oyo Mobutu azalaki entouré na ba professeur. Mobutu abundi bazokosa ye olia tonga mboka te o te yepe fa ko makaka professeur yepe fa ko makaka docteur nde biloko bakosa Kabila o te omoni soko komi na batitre boy topesa batitre wana ezali volonté politique te o toza nango besoin ezali volonté politique. Ceux qui battent les biso bato baza na volonté politique, je crois que dans moins de 3 ans mboka na biso eko décoller. Voilà to si émission iloba muso ezato c'est bon déjà bato tout balandi biso. Merci Nabino et ceux qui moi liloba moi mukuse eza o s'adresser na bato tout balanda biso. Non ceux qui liloba ya suka ezaka ba congolais to linga mboka na biso et puis to milinga biso moko. Linga ndeko na yo lokola yo moko o milingaka. Et puis linga mboka na yo nazo sepela mingi na bandeko na biso ya ba diaspora o bazo tika baya ko aider peuple congolais mais baya non pas parce que mingi pe bazo yaka na ba profit bazwa po bakendaka nango non bandeko o ba développer ba mboka na bango bazwa biloko bango bazaki nango kuna baya nango awa mais ya biso eza on dirait le contraire bango bakomi koya bazwi awa basani bazongi kuna bakesomba isoba pale on dirait bazondima te ke Congo ese bongi bozwa bana na bino boya botika koya neti ba mercenaire boza neti ba mercenaire bozoya botiki batika basi na bango ba diaspora nyonso tu bayeba osala batika basi na bango na bana na bango bazaka na poto mais bango moko wana ekomi bakomi ba mercenaire. Voilà pourquoi tozo senga na ba diaspora bobengisa pe bana na bino na basi na bino baya apo mbongo et circuler boza ba conseiller bozwa ka mbongo nyonso tu ba foti oyoka une semaine aza na poto azongia wa aya luki atindi te wana ezalaka te bo aider ba congolais. Ça veut dire que bozwa ba famille na bino boya biloko na bino bozaye nango teka ngo boya ko investir po ba congolais pe basala nini ba se retrouver. Voilà ezalaki bongo ndeko Jeko Beya openza tozaki na senga oyamba ye na bike bolandi émission na bokebi nyonso biso tokomi na suka. Merci na Odette Lesa la Megan, merci na ya José Mulumba depuis Birmingham, Starly Lima azalaki na réalisation pe prise de vie ya émission oyo. Merci na Francine Ngembe, merci na Bela Dinganga ngana bino bandeko balandi tokutani bala ya sima tika ete nkimia ya nkolo nzambe umelaka nde tolobaka peuple congolais mibundela posoko mibundeli te muto bundelo azate. Donc lelo to comprendre que bonga ki biso mo bayi Congo to mibundela omboka ezwa elan et voilà puissance liloba eleki ya lisasi ngana bino tokutani mikolo mizali koya.
Merci. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te mamba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko